Kyo. Pesa na sima mukanda J3. Mais bandeko bazoloba oyo. Na laksa kyoto na laksa kyote. Mais récipicé na yango eti. Na swa mingi kota Congo te. Koloba pe récipicé kaka te loba attente carte. Mukanda na yango eti. Mukanda na ye attente carte. J3 mukanda na yango. Akufi na mukanda na ye. Mais siko bandeko bazoloba akufi sa mukanda 14 ans kova na mwasi sa mukanda. J3 yeyo mukanda J3 yango. Mais Christelle, yo ucho mona récipicé, ucho mona déclaration ya impôt, ucho mona CAF, eza na kombo moko. Est-ce que la bruni to mona ta mukanda moko, la bruni CAF na eza ki na komba ya Jani? To mona ata impôt moko o la bruni aso sangisana na Jani fai, to mona kangote. Mais Christelle awana ucho laksa oti. Ni na niveau ya likolo po et immeuble ezaka deux niveaux ya pamba. Abani na niveau likolo balongoli ba mabende tango komi na premier niveau o eza premier étage tango komi nango ndeko na biso tellement moyo ezalaki makasi et beti na ndeko asali crise à partir ya likolo ya premier étage après ayeko koya bato longa na telaki micro tango na komi sur place lokola ba voisin balobi J3 tango koya ki atikali atako ganga te et loko te mbala moko akoyi France atonga banda ko ebele oyo bato ebele bamona en France eza équipe ba J3 batonga yango mais lokola ndenge accident elobaka te les jours ya kaliwa et prévenir mutu te les jours ekoya que non lelo et prévenir yo que jouer David na roya kozwa non et prévenir mutu te donc ça veut dire David nani J3 asala da musala na ye mais les jours là etombaki que accident akeko kufa na premier niveau immeuble ezaki à deux niveaux madame Yozana ye mwasi na yo mère na biso azali ex ya frère Mbuta ya pesa mon passage oboto la frère Mbuta mwasi tandis bazaki na ba matata nanu babeba na ki bien te yo po ye na vitesse nzela maimba moko bato ba oswana nanu mais yo récupérer mère frère Mbuta lelo kolela na kolela matanga na matanga oza nini David Mombele na biso oyo, David o bakosa kata oyo oza nini Michel Kombe yende mtazaka nzamba image ozo ma dokiko ozo ba komi république nini française république française et puis passeport eza nini rouge au français européen européen donc papa kolanda ka bato ba internet te na ya poto na nzela ya mai David Mombele na ya poto na nzela mai na ya poto ne to benga ngo nzela ya makolo na ya poto nzela makolo na longwa Congo Kinshasa na eti na province ya ba Congo na katisi na Angola na komi na Luanda na zui avion na komi na Turquie na kitaki na Istanbul na Keiti na Izimi na Basmani nde na zui na Izimi na Basmani na tamboli makolo butu pote toko ma place oyo bataki dingi na biso abete mwasi soko moni akomi ko finga c'est que azana partenaire moko abanda afinga kaye déjà mwasi alala kate alali kaka alamuki les jours de lendemain abandi ofinga abandi ko sala boye et fo yeba mwasi soka bandi ko finga lelo na ba réseaux sociaux tant mona basi bazo finga basi bazo réagir mal il faut demander aussi pourquoi a sala boye. Joyce Service Traiteur, spécialiste de la gastronomie africaine et de la gastronomie française. En région parisienne, il n'y en a pas deux. Joyce Service Traiteur, une adresse, le 35 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis. Pour tout contact, composez les 07 68 18 0041 ou bien les 01 48 41 65 92. Joyce Service Traiteur. Loboko ya maman. Maison Awatosa. Chez Maman Nicole Malonga. Yaka. Esa na poto ne yebite. Yaka tokisina metro chateau ngutia. Daka yau. Okay yau awa.
Ah, vous avez un kimbondo. Oh là 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 là. J'ai la noyée, bah, ça, on a d'abord à chaque chose, il y a une métier. Ils sont battus, ils sont allés voir le banni. Tama. Awa, toza. Awa, nini? Awa, toza. Awa, il y a casse pour une place de côté. À ça, mon amboka, maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga, Awa Toza, c'est-à-dire Awa Toza, le magasin Awa Toza, au Boyo partout dans le monde. Nicole Malonga, Awa Toza, maman Awa Toza devant vous. Toza, na Château Rouge, sur la rue Custine numéro 3. Awa Toza, na produit spécial, ma produit Oyo, et le Moulaka, ma tâche. Les autres, le Makamba, ma tampon, ma maman, ma bébé bébé. Ma maman, ma autre tamboulaka, na ba poudre, na ba fond de teint. Nicole Malonga, Awa Toza, Awa na Château Rouge, pour na Rolongola, ma tampon, ma maman, ma nduka, ma maman. Ma maman au besoin a besoin de la taille pour na kokita mamuno. Ma maman au besoin a besoin ya kosala ma forme kalilaza la tolo munene alingi azala na sima munene ba ange munene dipende munene. Maman Nicole Malonga a tozandeka boyebi depuis 2007 na teka ba produit ya ko grossir ba fait saint mollet hanche. Voilà où est venu ça awa. Non non. Yo je m'en atte. Oh là là et là quoi ben ça ma balle et ça pour une balle. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'air, mais ça n'a pas la Congo Révolution. Mais chaîne Mounene, Namikili Apoto. Merci, Nabino Nyosota la Kabiso, presque Mukili Mobimba. Topesibino, merci. Togolembate, Poto Salabino Moussala Kitoko, parce que votre chaîne Oyo, vous fidèle na Katia Congo Révolution. Kolembate, ko s'abonner, tellement ébélé, n'a pas besoin d'un nombre d'abonnés, mon comme ébélé, avant de commencer le 1er janvier, il y a l'année prochaine, il y a 2026. Merci, Nabino. Merci, Nabande aux États-Unis, il y a Canada, partout. Tala biso mukili mobimba nalobaka congolais nyonso oyo azalaka mikili ya poto ozana besoin ozala kaka na telefone na yo ozala na tap send ezali application moko ya bien oyo congolais fois azala na mikili ya poto ça veut dire zo permettre yo o déplacer te mais otini mbongo na famille na yo papa beli mama beli oki agence te mukanda pe o na renouveler ki te monati na mbongo te non kaka na telefone na yo parents zumbongo na telefone na yo condition ezali moko code promo ezali mombele 5 soko beti mombele 5 et puis sur accès malamoko ya kokota soko vandaka na Europe pays nyonso Europe yebake à partir ya 100 euros bakozwa 105 euros bandeko oyo bazana États-Unis d'Amérique sotini $100 bakozwa $110 place okosa la place otini mbongo. Merci l'équipe technique ya Michel Kombe Aigle, merci na Fay oyo lelo azali na sima ya caméra na réalisation kuna Topé Sabino, merci. Retour na musique, retour na actualité musicale. L'artiste musicien Ferregola azana mo bangé na concert ya VIP et kozana mboka ya Bruxelles où ezali les 12 même les 12 wana tokozana héritier Watanabe akozana mboka ya Bilbao na kati Espagne ban Espagne héritier Watanabe akozana bino na la team Wata Mobimba boya bobina magoda. Merci de susu retour jour Fali Poupa Aigle akozala na mboka ya Angola après Angola mubangé na concert oyo bana Luanda bazozela bondi ya Botard bazozela Fali Poupa na mboka Angola ndeke akupumbwa lisusu makasi pona ko rejoindre mboka ya Dubai kuna na mboka bandibu place ekozala salamu alaikum mais azota la concert mais alati bilamba ya bandibu Fali Poupa ozala na mboka ya Dubai. Maman Bilabel akozala na biso na mboka ya Bruxelles le 20 septembre. Maman Bilabel akoya na Beyanga akoya na bandibu ebelebele na kati ya mboka ya Bruxelles. Retour sur l'actualité tokufila kindeko na biso o tokoloba mulimu na epema na kimia place azali J3 place azali mulimu epema na kimia nazana souvenir lobi kutu na mona ki basket oya kabelanga zana basket mwa kitoko apesanga na Gare du Nord to vandi to meli café biya na mimela ko cadeau ya ngo en tout cas J3 place ozali mulimo epema na kimia biso to kotika yote quand même message tozo lexa po batu baye bandeko akufaki na accident ya musala congolais solo bebele place azali congolais mususu azo commenter azani na Suède moi ça za mutema mabe comment ko vana mubali 14 ans pesi mukandate mama. Est-ce que makamu ya Suède ezandeke mona makamu ya France oyebine makamu etambolaka ozobete ni solo oyebite namoni ndeko musu ya mwasa vanaka na Congo yoku to vanaka na Congo
oza na problème na ya 4 électeurs mais ozobeta masolo ebetama na France na ozwa kutu papier mo ya France te ofuta facture mo na France te impôt moko ofutaka na France ya te mais ozokondane ndeko mwasi akufi akomi Jani de nani Brinel mibali ye wana mama Christelle nasengi na mama Christelle place azali en tout cas batela kimia parce que ozana bana na biso na maboko zala kimia na kati ya plateau na koyamba témoin lui j'appelle lui comme témoin na makambo ya J3 ezana ndeko o Alexis volonté o biso tango soto aki occupé mais à quelle place ndeko akoyaki place ndeko atikaki molimo na ye yende nga c'est comme ça ngala nga travailler te balobaki basalaki non ngala nga na mona makambo nini elekaki tokozala moko ya molobeli pe ya biso ya ba mama o bino bolingaka mingi ndoko lianza bonsoir. Bonsoir David Mombele, mon ami, mon pote depuis de longue date, depuis Elada, Grèce. Napesi bana tu ya Elada Mbote, bana Turquie, Istanbul, Ankara, bana Izmi, Basmani. Pour les places autoroutes, Tokobo Sanate, Tokobo Ngate. Et merci, je profite aussi de remercier encore toutes femmes congolaises, ma maman en général. Et merci beaucoup à grand maître choisi Matata, vénérable patron. Napesi merci na Yannick Kinia Rombox, napesi Bella merci, napesi merci na HBL Luxerie de Paris madame Huguette. Bon napesi Justice Prospère, la créatrice Hiroshi Mama Mondele, napesi merci et puis na retourner le sous David Mombele. Merci. Merci Nayo, biso topesi yo merci o ezanda kunayo, merci vraiment parce que ezali passage Nayo ya munene na kati ya Congo Révolution. Alors, ouais. Batuta batala kabiso, nokoli yanza azali nani? Nokoli yanzi azali, je suis défenseur des femmes premièrement, je défends des femmes par rapport à ba valeur et puis ba qualité, il y a moi si ou esengara bisoto défendre. David, tu sais, pour ngana yo to vana émission boy, ezaki na mwasi moko, il y avait une femme oyo amemaki ngana yo na mokili oyo to vandi. Mwasi moko mutamema ngana yo. Poto ya na nzela ya mwasi. Ta ngana reconnaître que na ya na nzela mwasi mutamema ngana mokili. Yango na se décida que non, je vais défendre des femmes, je vais valoriser aussi des femmes. Ça veut dire je suis défenseur des femmes. Nembalobana lingala molobeli yaba mama en français tolobaka défenseur de femmes. Ce qui lelo ozolobake yo oswaka par yaba mama yo muto bundela ka ba mama ngo ata oyo akanyi mwana ya muta botana muto ba mama ngo kaka oyo alali alamuki lobi na tonga bengani mubali ba mama ngo kaka oyo keko zwa na Congo omemie na poto akomi mwasi lobi aibinde batsaka vernis si la misu na Château Rouge na Gare du Nord partout lobi na tongo na Château d'Eau lobi mama wana atiki yo ye wana ba mama yo defanda ka ba mama marque wana ba mama o ba finga ka ba mama ya mubali ye wana ba mama. David, il faut que tu saches bien que mwasi soki akomi na point ya ko finga to ya ko sala mabe potu na muto aza pemene partenaire ni aza na ngambu na ye. Moi si akomaka rebelle sans que muto azo conduire ye a conduire na mabete. Moi si soko moni akomi ko finga c'est que aza na partenaire moko abanda afinga kaye déjà. Moi si ala la kate ala likaka ala muki les jours de lendemain abandi ofinga abandi ko sala boye et faut yeba moi si soka bandi ko finga lelo na ba réseaux sociaux tant mona basi bazo finga basi bazo réagir mal, il faut demander aussi pourquoi a sala boye. Peut-être que la femme elle est traumatisée par rapport à son gars, aza traumatisé boye tout ça faut kota na ba contexte wana nyoso. Moi si akoma ka rebelle te soki mobile a poussé était akoma rebelle, on a faut comprendre. Et ça logique. Et ça logique. Ouais. Voilà. Oya poto na nzela ya mai. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3.
Et nous sommes MK Royal Service. Naya poto na nzela ya mai David Mumbele naya poto na nzela mai naya poto ne to benga ngo nzela ya makolo naya poto nzela makolo na longwa Congo Kinshasa na eti na province ya Bakongo na katisi na Angola na komi na Luanda na zui avion na komi na Turquie na kitaki na Istanbul na keiti na Izimi na Basmani nde na zui na Izimi na Basmani na tamboli makolo butu pote toko ma place oyo bataki dingi na biso. J'espère que tu sais bien comment makamango le kaka ndenge le kaka ke pobo lunga pobo mona dingi fobo kota botambola makolo et puis biso to tambola ba makolo moko oyo ezalaki ke pobo mona dingi bomoni ke moko botam moto azotala biso dingi ezani dingi na ko expliquer yango dingi eza sous forme ya ba na ko expliquer ngo nini na ko expliquer ngo na lingala eza nini eloko apema voilà eloko apema ya munene nango siko pepe ba otango mupepe voilà siko ba dingi wana ntanto avana no mona ngo faut tambola et puis tango tambola na zamba so bo yoki mo makelele moko bo mbila to eloko mo fo bo batama fo bo moi silence fozala siko biso to tambola bongo David Mumbele to tambola bongo noko lianzi na bino molobela ba mama obo yebi o lelo boko momona noko lianzi na ya banzela bongo na vimba makolo ebimana ba mafina nde baloba na lingala et puis na koma na Grèce biso to kota Grèce ya mbala mo teka bolongwe pam bokoti David biso to koma 0 mètre to mona Grèce to dindi na mai to dinda na mai tant to dindi secours ya Grèce tango ye et okuta déjà batu bana mai ya kubika babika ya okufa pe basa nini bakufa quelques personnes bakufa et puis na biso nde to bima Grèce ezwa biso etie biso na bateau na bango munene et puis to katisi na nde to koma à Grèce. C'était vraiment, je peux dire quoi, c'était vraiment difficile na tragédie auto lekisaka ezalaka facilité pour lelo oyo batu bakoma o mona kaka koya poto même batu en Afrique ba mona biso ka lelo to bana poto mais ba yebite parcours ni to lekisa ba parcours moko ça difficile na zo se souvenir lisusu na moment auto bando auto kota na dingi tant to longwe Turquie to koma na distance mo po biso to bunga na mai wana va partir à quelle heure ba heure ni no abolo tolongwa tomata dingi ezalaka 22h to ke 23h molili ne balé molili ya ebale tolongwa 22h to ke 23h tolongwa ba 22h 23h wana c'était pas ba été tolongwa ba nini hiver obi hiver molili kota mbangu parce que imagine que est-ce que 22h donc il est 23h et ça peut que t'es 22h pile machin mais bah 22h à 22h55 22h et tout machin parce que bon qu'il est déjà pour bomona 23h to kota mai to bunga to banda ko baluka na mai 23h wana to koma jusqu'à 1h to baluka ka na mai tant to mona nzela to kenedea désert tant to bono longwa désert to mon kota poto mona Grèce. C'était déjà 4h, 5h, 4h du matin, des trucs comme ça. Vous savez à peu près combien de temps na kata mai? Na kata mai, on a totalisé vraiment de to baluka na gol bato sala 5h, 6h. 5h, est-ce que moto azokumba bino na boyeba ki ke ye aza komanda ebo kumba vuma? Bon, azalaki conducteur te. Déjà tant to katisaka bato ba pesa abiso dingi. Tant to kata bato ba pesa abiso dingi. Batu baza na Turquie Istanbul na pesi bango ba mbote belé pe ba courage belé na batu bana ba Grèce et puis bana poto nyonso ba yanzela Grèce na pesi bino ba coup de chapeau ba militaire na bana basi tout ba yanzela Grèce boza ba femme forte pour moi na mutu nyonso ya poto nzela Grèce Turquie yu mazalati ba semba pe bazalati mutu ya poto makolo ya semba azalati mutu ya poto makolo azaka grand esprit au grand esprit et tout voilà donc tant to komaka wana to tambolaka to na mai to circula na koloba 5h 6h du temps to baluka ka esika moko est-ce que boyeba ki nzela ke to so kende poto déjà otuninga na nous conducteur mutakumbaki azaka conducteur te ezaka soto ye bato yo ba opesa biso dingi batu nanga
déjà avant no bapesa bino 2 jours avant batunaka mutu nini oyo amema mutuka to mutu nini oyo amema kano rapide so mutu mo wala ngada na amema kano rapide ba webso bo yo ko mema bango ko mema de kano rapide o ko mema bango et voilà ezaka babilo mo abongo ezaka teke batu na bango o ba memaka bazwi mutu na bango ba teli bino amema bino non client lokola bino alokola ndimi ke ngana memaka ba tie ya memi bino donc ça veut dire akome mabino pe bo sali risque bo kufi na bino bokei. Est-ce que mon tango kota ki on a ba air on a 23 c'est en hiver mali les ana mer ouais mer avandi ouais do faire zo tambola reki zo tambola kutana na ba baleine David Mumbele to kutana na ba baleine ba mama bozolanda nga molobe na bino ba mama noko lianzi na souffrir po bomona nga na poto na zalelo po lelo msuba tu msuba mona nga batu bakoki ko envier o nga na zalelo bakolo ba noko lianzi c'est bon mais na souffrir pour na koma na poto biso to ya na mai to mona ba baleine ba o sauter o mona ma baleine a pesi bino bonjour le bienvenu baleine a sauter baleine a sauter o mona baleine o bo mona emsu na ba ndena ba Congo to mona ngo tout le temps na ba film mais nga na mona yango sko ya fara boebo kende baleine a sauter to mona ngo soki lelo to longwa na biso wana okomi na yo na Grèce soki okufaka na mai enga za la faute ya muta obengisa yo poto bien faute na yo moko déjà muta bengisa na poto te na ya poto ya na na nyongo te na nyongo te ya na nzela makolo ya mai azana nyonga mutu te nyongo muta ya na nzela poto ya makolo azana nyonga mutu te nyongo te et puis ba majorité ya bato ba ya poto ya makolo eza poto o te famille sangisa mbongo te tintangi te mutu ya poto ya makolo ezaka regroupement familialité ezaka ye moko vraiment décider à telemi attaque mbila na ke poto en tant que femme forte à telemi abina ke poto eza poto leo tokolo baki poto bino boya eza poto ya soni tokobenga ngo poto moso bato bavandi yo ko beta masolo te po ekoma neti nshir bato wana nzela makolo bato wana bayo bebisa poto bato wana nzela makolo bato wana banzela ba mai baya banzela tirki babenga bino batila pia tokobenga bongo eza poto ya soni bato baya poto ya kolongwa njili ti Roissy Charles de Gaulle baba yuma wana ngam na lobi obini bato baya poto kolongwa njili akota Schengen ayebi maison Schengen nde balobaka to ba ambassade pona koluka visa pona oya poto baza ba yuma batoro ba vrai bana poto eza bato yo ba ye poto ya makolo po ba guerrier muto ba benga guerrier nde to mona leo ba benga ba gaulois ba warrior c'est ba guerrier muto ye poto ya makolo nde eza muto aza guerrier mukoma muto ye poto ya makolo abebisa poto na nini David biso bato to ye poto ya makolo biso ne to changer poto ti bo changer on nini parce que bino atbo ça presque partout na eba ki ko rotuna to changer on nini biso to ye poto to biso bato to ya poto makolo eza bato ba ya poto nzela Maroc ba bimi na Espagne eza poto ba ya nzela Libye ba mi Italie eza la poto ba ya nzela Chypre eza la poto o ba ya Turquie Grèce biso ne to changer poto parce que bato ba ya njili bato ba bengisa bango na ba regroupement familial donc ba koma awa ba kota na idéologie akota na magasin abimisa ba forme cher po ba mona eka mwana poto il faut acha choko ebele po ba mona eka mwana poto il faut akota na Versas ça somba Versas mais par contre biso bato to ye poto makolo to ya na idéologie non là ta simple ne na lati t-shirt na nga boye ya Paris Saint-Germain mais na quand même na miso bato ba mona nga normal mais idéologie non bon mambongo na nga na quoi non payer palais non payer car na nga bien non sala makamu na nga non sunga famille na nga mais non vanda te mwana poto oyo na bima na miso bato pona laksa mutu Versas pendant que famille na nga zo souffrir toza bana poto abongo te toza pona bana poto o te to ko influencer mutu liboso ya bato meke pendant que bande ko ba souffrir pendant que na ozanga même place à rolala parce que il y a de beaucoup de bana poto o ya kala azana place à rolala talala na mutuka mais kota na maison Versas a sombi Versas a koti ba sombi a commander loko moko ba mona ke na Champs-Élysées a koti a payer ba soki Louis Vuitton machin je sais pas comment dire mais ba mona ye a obisa ba mbongo belé
mais par contre azangi place olala. Est-ce que différence nini bino ezali na bandeko ya poto ya kala bino atoye lelo différence ya makasi biso batoto e poto ya lelo ya makolo na oloba poto ya lelo te ya longwe na njila e mbala moko non ya regroupement babengise non na oloba poto ya makolo o biso to bunda to ya biso moko ba guerrier to ba guerrier ya makasi différence ezake totalisa bango ke okoza la semba te ya kokende kosomba babilamba ya ba cher pendant que yo moko na vie bongi te famille na ne bongi te okoki jamais kozala na sima ya mukala ozaka mukala ya batu ya sombelanga pesanga pendant que yo mono vie ebongami te esimba te biso batu to ya poto makolo to ya to lakisa bango ke tant to koma mbala moko to kima mbangu na babulo so tali majorité ya bato ba ya poto makolo bangwana basalaka bakayu ya makasi bangwana soke na ba domaine tout ba préparation de commandes ba échafaudage eza bana poto manzela makolo baza wana ba guerrier babundaka soke na banzele na biso to na ba poto makolo okekuta bangona ba salon de coiffure toujours ba oluka basalaka wana babuka na raté bakanga maboko te mais bato ba ya njili bato ba bengisa bangona ba regroupement familial kota na bandako okekuta bango balali toujours na ba TikTok ba ofinga bato parce que ba bengisa bangona famille ba yebi passe à poto te. Est-ce que leo tokolo ba ke mutu nyonso ba bengisa oyo azwa visa na Congo yaya bengisi yo na poto ou bien noko bengisi yo papa leki bengisi yo osaka na nyongo na aya poto malédiction ya nini poto malédiction faux poto et puis amona poto te mutu ba bengisa azamona te amona poto te na koma mona poto te parce que il passe à poto te David mutu aye poto ba bengise na regroupement familial yo obenge mona poto amona poto te et puis aya poto ya malédiction wana poto ya malédiction poto ya réclamation ti et bando réclamer yo oza obligé yo fo osunga famille oza obligé yo fo bengisa mutu na famille po yo pe ba bengisa kayo mais poto makolo to za obligé te il faut ça la on est na bonne volonté. Pourquoi vanda na mboka Grèce te parce que Grèce ya poto Grèce eza poto Grèce eza na ba norma nyonso poto lelo bana Grèce place bazali place bazota la biso calmera antenne calmera et quoi bonjour na langue na biso ouais ça veut dire pourquoi vanda na Grèce te pourquoi au kima Grèce au préféré à Paris Grèce ya vrai mboka déjà Grèce eza histoire à Bible Grèce ya mboka bénédiction mutu tout o akoma na Grèce eza lokola ndenge nzamba ebisaki Josué abi mosali na ngai David azali susu Moïse pardon azali susu na bomoi te zwa bana Israël tambola na bango mboka nyonso bokoniata ekopesa mela yo ekopesa mela bino eza nde mona Grèce eza terre promise Grèce ezali mboka ya bénédiction Grèce tokimaka yango te po eza mboka oyo eyamba biso papa nzungo elambela yo babosana yango te loboko epesa yo eloko kolia babosana yango te eza lokola Grèce ya ndenge mona bato baotalanga banoko oyo baotalanga mwasi oyo abalolela yo fufu mwasi oyo atoka po yo ozala bien so bosani ye yebake mokolo moko obando vanda o regrette tokima Grèce te Grèce ya poto Grèce ya vrai poto po eza poto eza na histoire tokima ngo te mais to yebi yo nanga to yebi musala to salaka esenga photo za na Paris grâce ya mboka o ke to bando zonga kaka poza mboka na biso mais musala obiso to sala esenga photo za na Paris po mutu nyonso ba inviter tout to luka baza na Paris voilà bato azota la biso selon histoire to ko rappeler bino tangu bolobaka ke Grèce eza poto te Grèce eza poto ouais loi poto o ezaka na France yeba ke moi na Grèce a osalango sans problème bien sûr Grèce ezala liboso ya Paris ouais. et liboso ya France et ouais. liboso ya Belgique liboso ya Suisse ouais. so lingo comprendre que Grèce ezala liboso c'est histoire parce que biso wa congolais to liko tanga histoire te ouais. to tanga histoire Grèce ezala liboso ya France ouais. tout n'aura par rapport à nini selon histoire tala code il y a téléphone tanto ngaka France ouais. c'est 033 et ça France ouais. ce côté Grèce à Osala c'est 30 pardon ouais. Hollande a 31 Belgique a 32 après toké Grèce France ouais. Donc Grèce ezala liboso il y a France donc voilà selon pe makambo Bible tango lobaka Grèce a na Bible côté nini oui Grèce a na Bible parce que pasteur na bino zote ya bino pasteur ndeko tangela ngai na Ephésiens kasi Éphèse wana eza kwa Lubumbashi na bango ouais
un Éphésien, on a botanga Éphèse, babé on dit Éphèse. C'est ça qu'on a Grèce. Quand on passait à Zolo, tangela ina un Thessalonicien. Un Thessalonicien. Thessalonicien, on est à l'école, ville à Thessalonique. Matadi na bango, Thessalonique. Et ça na kata Grèce. Tabalobaka, tangela un Corinthien. Un Corinthien, on a zotanga. Ah, toza béni. Moutaleka Grèce, Mbote Bimi. Ah, nakanti sous ambassadeur Adoiwe. Adoiwe, Mbote Bimi. Mon ami, je te salue. Ouais, il y a ça sans jaloux. Merci, mon frère. Il y a ça poto sans jaloux. Sans bouteille mamabé, sans tricage. Chance si tu écoutes Michel Kombe. Michel Kombe. Et l'autre est aigle. Avant que l'autre est Michel Kombe, aigle. Beau garçon, beau gars. Voilà. Oui, poto okomi awa. C'est vrai de Batoualo Bakake, aux sans papier, en France, aux Mukandate. David Mombele. On déplace à Kati. David. Aux ana moi si à poto, oh ya botama na poto, moi si na botama na poto, botama na poto. Moi si na botama na poto. Ouais. Ndeni komi pasi bana on ba botama na poto bani ko pesa biso su Mikandate. Kolanda makamba ba réseaux sociaux mon frère. Tabula sans papier. Kolanda kate. Erka ke yinda ki awa ba bisinengo linga mina se na sa metu 1000 akwei. Bakutaki na Saint-Denis okati kuti mission ya mwana biso wana okima ipo wani na plateau bino nyonso kolanda matute batalukuta papa ngata mwana passeport rouge yo ouais papa rouge yango bozo mwa sikonde obebisanga nga mission te yaya obebisanga nga mission yo za passeport rouge papa osongo wapi David yo vacances okendaka te yo soki emula yo kemele liboso afeka mboku toloba kobebisela émission émission ngo mpe beba nango te kaka kobebisela yo babebiselako kaka émission mongoni babongisela émission solo bamakambo vérité obongisela émission mais non makambo ya vérité ti oyebi ba vacances na mutu bayebesinga bisinga oboni noko soki vacances mulai okemele baso a train awa RD eza si ewo pourquoi tu es dans les vacances? Tu es dans Monaco, tu es dans Londres, tu es dans Suisse, Allemagne. Pourquoi tu es dans Saint-Denis sans papier? David, tu as un passeport rouge. Rouge, tu as un français. Oui, je suis français, moi. Je suis français. Ouais. Era lena tonga tali yo abi. Faudra pour mukanda. Ah bon? Yo soke vacances soke melin. Ah bon? Soke belé Villeneuve Saint-Georges. Pourquoi voyage arrêter? Bon, lui je peux dire il est barjo. Je peux dire vrai, il est barjo, il est zigodo. Je peux utiliser des termes comme ça, il est barjo, il est zigodo. Et le mec, il comprend rien du tout. Il ne connaît pas ma vie, comment il vient de raconter ma vie comme si on a grandi ensemble au bled. Mais non, pas du tout. Bien sûr, même si bien sûr, même ça n'a problème yanda coûter, on a problème permis, on a problème mutuka, on a problème voyage. Non, en gros, c'est mon frère à moi. Il est congolais comme moi. Je l'aime beaucoup parce qu'il est congolais comme moi. Déjà, na nationalité Mboka na biso, Azande Konanga congolais. Mais par contre, il est barjo, il est zigodo, il est tébé dans sa tête. Comme il picole tout le temps, je sais pas si il clope tout le temps, je sais pas. Mais comme il est zigodo, il est barjo, donc il comprend rien. Tu sais, de mettre des barjots, zigodo, même si tu commençais à expliquer tout. Il comprend toujours rien. Ça veut dire qu'il n'arrive pas à comprendre ce qu'il t'a dit. Il n'arrive pas à piger ce qu'il te voulait te dire. Donc voilà. Donc moi, je suis français. Est-ce que l'on y est quoi là que ça fait? Bimi. Faut les bimi. Ngai. Oh, ça va nous quitter. En fait, ngai na zungunda après na sali demande na ngai ya nationalité. Ah, au ma foi là. Donc na sali demande na ngai nationalité. Na sali na welaki nyonso o esenga France apesa mutu nationalité. Na kotisa ngo tout. David yo bibiso batuto enzela mai to rata mikanda te. Jamais. Muto ya nzela mai ko rate mukanda te. So rate mukande komi bitumba famille. On a copne bien. Mais comme Michel Kombe, Aigle. Bogar. O eza nini David Mombele na biso David. O bako sarata? O yo. O eza nini? Michel Kombe. Yende mtazaka nzamba image. Ozo mando kiko? Ozo ba République nini? Française. République française. Et puis passeport eza nini?
Rouge, oh, français, Rouge. européen. Européen. Donc, papa, kolanda ka bato ba internet ite. Yana batu misu ba finga nga na leki ba ona mukanda. Yana batu misu ba finga ngai batambola na passeport a Zaïre. Bakota ambassade ya Zaïre. Yana batu misu ba finga nga bakota na ambassade ya Angola. Batambola na passeport a Angola. Vous comprenez? Donc, papa, ndeko na ngai, David. Omoni eloko yo. Simba okande osimi bonam. Merci mwango. Simba nan boy. Merci mwango boy. Merci boy. Ka boy. Identité koute mona ate yo kaka. Michel Condé. Ah ouais, Michel Condé. Non. Ah ba ko Aigle. Ante kalikolo. Oyebi eloko yo. Eloko yo ngana lobaka eloko yo. Papa, ato lekinga na mbungu. Ato lekinga na mituka na poto. Ato lekinga na bilamba. Très bien. Ato lekinga na ba basket. Ato lekinga na montre. Ato lekinga na makamunyoso. Papa, soki ozana papier te liboso na nga. Zéro. David papier zéro roté. Omoni mukanda osomona oyo. Batu ba pardon, très bien. Oui, mon bébé c'est mission. Non bébé ça te to me mon pebo po bande ko balingo luka papier te. Oh. O comprendre bande ko to me on a monde wana. C'est mission. Oui dernièrement oui mabe sala kinga. Oui passe sala kinga. C'est bani ba refoulé yo. Ba refoulé nga. Non lo ba papa. Mais yong toza citoyen européen. Européen bi sena mo tuninga bi David. Soki siko ezalaki ya solo. Ozalaki ne eloko yo te. Olingaki kosuka wapi pa ya ba congolais. Place na baki ser ata na zangi ba million. Ata na zangi na boy. Mais na zane eloko nanga e bomba ngai. Parce que to vanda ka na poto mundele atuna mutu te wapi immeuble na yo. Otongani na Congo. Andela na kaka ton papier. Yango mutu laksaka liboso. C'est identifié. D'aujourd'hui, en tout cas na pesio merci. Félicitations na travail au sali à silence. Bazwaka biso le quoi ma bazwaka bato quoi ma boma. Ke balanda kate. Na ser na mo bokuta bi na ngabi. Et puis faut soulever David Natangi na poto. Ah yo tangiawa. Natangi en France. Kana tam ke yo tangiawa. Natangiawa. Au ça ba travail belé mère sali ba travail ya. Natangi en France. C'est que mère sali ba travail. Ouais, Natangi en France. Omoni batu bandolo balangao alandi mwasi po apese mukanda tango batu baofinga nga nyonso nga na ada na passeport rouge. Mwasi apesa mutu passeport rouge te. Mwasi apesa mutu passeport rouge te. Mwasi ataza française. Même si bobalani, même si boboti, autant moi na passeport en mboka nao. Ti okoma na batamoko boye soko komi na ba 10 ans de komo luka ba nationalité, mais moi ça pesa mutu passeport rouge te. Soki ba pesi mutu passeport rouge et comme la nationalité et comme ka offra à livrer mutu a pesi mutu ngunda asali ba effort na soka linga comme français ake comme français ozalaki na ozalo ko la témoin bato zoyo loko la témoin parce que lelo bato komi ko tala yo mokili mobimba na makamu ya J3 d'abord na pesa yo merci na travail oyo salaki merci frangin travail oyo salaki ça qui vous m'a bien ya ko la volonté. Merci mon proche. Merci. Olobi J3 akufi na nini na bandeko basota la biso. J3 akufi na crise. Asalaki crise na premier niveau na chantier o azalaki nango immeuble o ya 2 niveaux place wa kineko sa musala na ye en tant que maçon oyo aumeli na musala wana pendant 14 ans. Asalango na France atonga banda ko ebele oyo bato ebele bamona a na France eza équipe ba J3 batonga yango mais lokola ndenge accident elobaka te le jour ya kaliwa et prévenir mutu te le jour ekoya que non lelo et prévenir yo que jouer David na roya ko zo non et prévenir mutu te donc ça veut dire David nani J3 asala da musala na ye mais le jour là etombaki que accident à quelque kufa na premier niveau immeuble les acquis à 2 niveaux. Si je me rappelle bien, les jours là, oya akufaki les 30 juin. Les 30 juin, bateau azara na France. Baso se rappeler ne na olo baboe. Journée wana ezaki journée o ezaki chaud. Mo ezaki makasi. Le 29 déjà. Na ba télé nyonso ya France, ba information nyonso babande koloba. Ce qui travaille à musala oyo ezaka na moto na chaleur. Travailler moukier après qu'il ne place à Mali les a mais la maille est belé.
parce que ekozala chaud les 30. Bapekisa même bana bakende classe. Bana bakende classe ité. Misala misusu batu bakenda kite. Journée wana ya les 30. Parce que moye ezalaki lokola ke nenge tolobaka lifelo nenge ezalaka enfer nenge ezalaka mais tomonaki enfer les jours wana les 30. Les 30 juin les jours wana moto telme ezalaki et puis frère na biso J3 akende ko sala musala na ye ndenge asalaka. Lokola liwa elaka kate David. Jésus-Christ Nazareth o babengaka l'homme de Galilée. Nzambe o yakela likolo na se. Abotama na nzela ya mwasi. Tangwa ye abotami. Ye moko nzambe maye na nzela ya mwasi. Abotami akoli. Asali miracle. Après na suka aeko kufa. Tangwa kufi lokola azalaki nzambe. Asalaki nini? Asekwi. Mais ngai loko na zoka makasi na histoire na ye. Ezalaka ke abotamaki. Après aki ko kufa. A part kozonga ase quoi en tant que Nzambe mais mbotama pe kufa alinga ko lakisa biso en tant que être humain okobotama après okokufa. Ça veut dire mbotama et pas ya mutu eza obligatoire, kufa et pas ya mutu aussi eza obligatoire. Donc yango ndeko na biso les jours wana aeba kite asola kina mwasi na e tranquille na tongo wana pe apesa ki mwasi na bisou asimba ki pe bana embrassa ki pe bana apesa ki bana pe je t'aime après akenda ki na musala tango akomi na musala basolola ki pe na baninga tango na koma ki na lien ya musala na ye batu oyo na interviewer ki lokola ba voisin na ba voisine balobi nanga ke papa moko azalaki wana oyo aumeli tro na poto aya na France awa depuis na 1978 alobi nanga na tongo wana tango alekaki amonaki J3 na baninga na ye et puis apesaki baninga na mbote apesaki ba J3 na baninga na tumbote papa ngo amonaki J3 azalaki en forme azalaki bien et tout machin azalaki na normal mais tango akoti ake na musala tango mati ezaki basali misala et puis ekomaki na tamoko foba a démonter ba faire wana ya bato ya échafaudage bandeko na biso bayebi musala ya maçonnerie ndenge ezalaka abandi na niveau ya likolo po et immeuble ezaka deux niveaux ya pamba abandi na niveau ya likolo balongoli ba mabende tango komi na premier niveau o eza premier étage tango komi nango ndeko na biso tellement moyo ezalaki makasi et beti na ndeko asali crise à partir ya likolo ya premier étage après aeko kwea bato nga na telaki micro tant na komé sur place lokola ba voisin balobi J3 tant kwea ki atikali atako ganga te et loko te mbala moko kwei mais na ba voisin misusu balobi distance oyo ndeko kwela ki eza vraiment impossible pour mutakufa wana selon analyse ya batu potoza batu. Mais peut-être na nzambe ezalaki ke oui ezalaki ngonga na efa kufa. Papa onga na tela miko aza soki na 71 ans. Abi ye na 71 ans na ye akoko ko ya place au J3 ko ite. Wana eza ye mutalobi. Mais par contre na makamususu ya bonzambe ndenge nzambe a permettra liwa mutoko pe ko kufa. Pour premier niveau même yo David Mombele so okekuna oko sauter ko ina yo oko sauter na yo kufa te obuka na pete parce que distance eza gravité mais ndeko na biso loko les aki jour na e asali na kufi et surtout que mo ezaki pe makasi et betiye ndeko asali crise à partir likolo et puis akoyi akufi. Est-ce que J3 na deuxième niveau basalaki azaki protégé ou pas? Azalaki déjà na nuna casque nini casque wana o balataka o ya protection wana azaki na casque déjà pourtant akoya ki na casque na e po bato échafaudage ba maçonnerie ba maçon pardon ba maçon o ba olandanga o basala musala maçonnerie ba yebi bango eloko museko koya mais casque koya raté po ba sera déjà casque awa na bango donc ekoya raté donc J3 tia koya na casque na e. Pourquoi ba collègue na ye ya musala ba collègue oyo ya sala na bango tango J3 koyi ba collègue na ye bakimaki pourquoi bakimaki te David kolandaka batu te kolandaka internet te to sa batu internet te batu nyonso bazalaki na J3 mbila bengisi bango ti moko déjà o ndenge aza boya olandanga utede akokena mbila yokaki ye
bapesa sous deuxième rendez-vous yo ebito en France bako beng so ata plus de 10 fois surtout dans ma histoire à mort d'homme comme ça bako beng so même 10 fois même 5 fois ba beng c'est de ambala moko et puis bande comme sous ba beng sa bango na mois prochain. Entreprise wana société wana eza ya nani? Eza ya J3 ou ya yemoko na mwasi na ye madame Christelle ou bien ezali ya mutu asala ke pa ya mutu? Entreprise wana eza ya Christelle na J3 ba fongoli yango ça fait 2 mois mais baza lié na entreprise a munene au J3 bande ko sala de aliboso. Eza na kombo ya nani entreprise wana? Entreprise ya bango eza na kombo Christelle mais oyo déjà J3 ndo sala ezaki na kombo ya mundele. Siko lokwa tang ba fongoli yango entreprise na bango ba lié yango na entreprise a munene au J3 ndo sala parce que ya bango eza ya sika bazaki na ba marché te bazui yango ba lié yango po epesa bango ba marché po ya bango ezalaki bandi ya sika nde bakotisi yango et puis na nde babande au travail. Tango bazo travailler wana olobi bien entreprise ezali na kombo ya mutu moko parce que ko sala entreprise na poto eza kwa Congo Révolution nde to saboye biso tout ba faille tout le monde dans un papier na ye o ya imo privé mais entreprise to sala Congo Révolution il faut ezana ba papier na ngo parce que so lilo problème be koi awa na kati ya entreprise na société awa mbila tango ya asenga mbala moko papier il y a quoi l'entreprise wana ça veut dire Michel Kombe a s'est présenté na ba données na ba fiche de paye makamutu oya futara ba travailleur alors na kati ya société wana J3 autres travailler na kati ya société a mwasi na ye na mukanda ya mutu lokola sans papier ou bien ba na sala na mukanda na ye J3 akufi sans papier ou bien akufi na mukanda? J3 déjà akufi na mukanda asani akufi na mukanda J3 akufi na mukanda makamni bolo ba susoko au monde émission bongi pour yo ba to bebise émission ti au monde ko landaki ba internet bando kosa ba les ont dit bazolo ba makambo ba maîtriser te ngana opeso information o eza vrai mukanda ni J3 akufi na J3 akufi na mukanda oyo préfecture epesiye attente carte yo nanga to so mukanda na poto to yebi po ba pesa yo carte ba pesa yo liboso récipient attente carte donc bazo salela yo carte donc J3 ba bande ko salela ye carte na préfecture ya Bobidi ba pesiye récipient attente carte ndeni to yeba ki akufi na mukanda soki mais na lakisa ki otang na kota ki awati na lakisa ki ona lakisa ki ote na lakisa ki yo pesa na sima mukanda J3 mais bandeko bazoloba oyo na lakisa ki ote na lakisa ki ote mais récipicé na yango eti na swa mingi kota kombo te koloba pe récipicé kaka te loba attente carte mukanda na yango eti mukanda na ye attente carte J3 mukanda na yango akufi na mukanda na ye mais siko bandeko bazoloba akufi sa mukanda 14 ans kova na mwasi sa mukanda J3 yeyo mukanda J3 yango akufi na mukanda aose ya kati na ye ya biso tout la kasoko renouveler voilà il faut appeler récipicé bien sûr et peso ba accès à sala makamu nyonso ouais mais mukanda na lumière ligne quoi voilà donc J3 akufi na mukanda na ye bakotek de makamu nyonso na prophétie à Bobini yo nanga tovanda na France tovanda na Paris précisément il faut aux affaires à Paris Paname tovanda na Paname to yebi twana ba prophétie na biso musu to yebi ba prophétie wana la kilo la mabelo kwa ba prophétie ya Bobini wana soko kochoko lela prophétique à Bobine le lisa batebele sikoyo J3 bakota makamukuna ba pesa de récipient na ye carte na ba ndo salango et puis na accident ndenge komi na batu misu bazolobo Christelle akotisa ye na ndaku te enregistrer ye soki na nini te soka asangisa soki dossier te na ebite makamonde balobango oh il paraît-il que asangisa ba dossier te machin et tout moi je veux dire na batu nyonso baolandanga Christelle mwana na biso leki na biso asangisa dossier na mobali na ye nakolakisa o David tokende makamale malembi toloba makamute to akize mwana batu ona olakisa yo eza kaf omoni kaf eza kombo nini eza kombo ya Christelle na mobali siko ye Christelle soka lingaki mobali te nene ke kote na kaf soka ezaki na posa alia mbongo ya kaf nene ke kote na kaf oza otala kombo otali kombo monaki na récipient yango moni awati na muna Christelle iti voilà zelala lakso su mususu oyo ezali impôt po ba oseklango nyonso boye pona mona
impôt oyo eza kombo ya Christelle na J3 do bosela ba déclarer impôt moko ndeko nanga sikoyo eloko nini oyo elakisi ke Christelle abande koboya kopesa J3 mukanda Christelle abande koboya kosangisa dossier na J3 non esengeli batu ba yeba mukanda nyonso te na poto epesa mutu mukanda faut ezala na support. Quand je dis support faut batu ba comprendre. Christelle to songa na masula Christelle aye na poto abwaki ngunda na poto en tant que mineur na poto oya kala toyebaki ke soki mutu abwaki mineur tango akokisa 18 ans bamo bapese mukanda. Par contre lelo onde to solola mineur ya lelo ezate ke obwaki mbala moko 18 ans bapese mukanda lelo ekoma avant kokisa 18 ans tango okoma na ba 17 ans ba 16 ans kutu babenyo na ofra bakeyoka yo bayoki yo okotaki ya ndenge nini oyaki ndenge nini kombo na yo nani koma mama na yo nani yo nini ememi na France eloko nini okite mboka na yo po bayebi ke kalate ozokokisa 18 ans 17 ans déjà okomi na mémoire okoki ko exprimer devant tout le monde. Sikoyo Christelle asenga aya na mboko oyo ngunda en tant que mineur. Christelle bauti kopesa ye mukanda kalate. Mwana liboso o babota na J3 Christelle azaki na mukanda te. Mais baso vivre na mobile ne Pascal Ngué mobile na ye. J3 na Christelle ba futeli même ba chambre et na bandaku ya batu bazo landanga oyo bayebi ke Christelle na J3 ba futela na bandaku na bango bayebi. Christelle na J3 ba futela même ba chambre na bandaku ya batu. Bazairwa bayebi yango te. Na moment wana bando futela tango baboti mwana liboso est-ce que Christelle azaki na mukanda? Azaki na mukanda te. Est-ce que mwana na liboso azoka mukanda? Azaka na mukanda te. Christelle eko mukanda na tanini eko mukanda na ta mwana o ba eko bota tukota na ba détail te toza na réseaux sociaux baboti bana combien bon mibali basa na bana 3 bana misato bato musu ba misi 4 ba misu ba misi 3 kolanda lokuta ba réseaux sociaux te baza bata biloba loba siko so to sal na calcul na ninga ba congolais ne bazo balisa yango Christelle na mwasi ya Jani comment ne nani la brine nani otoko zo mwasi malamu Christelle Olobi Christelle. Mais Christelle, yo ucho mona récipient, ucho mona déclaration ya impôt, ucho mona CAF, eza na kombo moko. Est-ce que la brine to mona ta mukanda moko, la brine CAF na eza kina komba ya Jani? To mona ata impôt moko o la brine azo sangisana na Jani fai, to mona kangote. Mais Christelle a wana ucho laksa oti. Batu ba lo balanga teka pona défenseur des femmes. Non, lo ba makambo eza tout droit parce que nana souci ya mama na biso za na Congo mama ya ba J3 o ya bongisi mwana na ye naza aussi na souci ya jeune garçon lokola J3 abunga ka aboye na komona J3 na famille na ye poto chité na biso to suka awa so mitune ezali to kobengi so lisusu oyo ezala mbala suka te mage ozo kene vacances ba bi chez ali près mais oyebi neni ngana ke vacances. Mais oui, yuza. Amuta pantacle. Mais non tanga yu. N'avi que zo bouger. Donc nzambela ngai. Abotami ye moko mwana mobali J3 na famille na ba. J3 botami ye moko mwana mobali effectivement o tout batika libasi. Basi na basi. Do bandeko wana place basali courage na bino. To sala ensemble corps ezali wapi. Ebembe ndeto lobaka corps J3 na minute eza place ni. Corps J3 na minute eza na la police. Eza na mbila osala banquette na ye oyebi ke soki tozanga na France tozana Congo te ke mutakufi maman batie na morgue après ba pesi famille na ye après ba kundi non on est en France quand même tozana France donc en France eza soki mutakufi bongo ndenge ndeko na so J3 kufaki corps na ye komi na police muto akozana droit na ngweza na police osala banquette na ye après banquette à police ils aura 1 mois ou 1 mois et demi après apesi famille donc ne toi boé le ko les na maboko à police tozela après 1 mois ou 1 mois et demi après donc ça on a famille. Dernière question Nsali, pourquoi Christelle maman Christelle azo yamba maman ya ba J3 te na téléphone maman wana azo lela Christelle azo yamba na téléphone te pe ba raison bozo pesa que
médecin, docteur ou bien médecin, à l'objet que Christelle Simba téléphone te mikolo. Est-ce que c'est possible ça? Médecin? Mais oui, au internet, il y a sur Ah, David Mombele. Tout ça sur internet. Est-ce que nani Christelle a aussi maman J3? Christelle a aussi maman J3. Bazaki na moi ben compréhension moi mouké na téléphone. Mais pour le moment de to solo là, ngai noko lianzi. Molobede ba maman. Nde na salisa conférence entre Christelle na maman. Na pesé likambo yango lokwa na linga ko kimia. Lokola na demanda ki lisungi et pas ya grand maître choisi matata vulnérable patron et pas ya Yannick Kinia Rombox na senga ba sunga biso poto kunda J3 nde na benga ki bango mibale ba sangana nanu po bato lokola bato ba telemi po ba sunga biso to kunda matanga J3 na ebisi bango na bibino fobo yokana fobo ozala na kimia à partir les jours oyo na tsaki bango na conférence na tsaki kimia de bazonga ko solo la bazana kimia ti lelo bazo solo la makamnyo so le bien. Est-ce que tu sais que hier cousin ya J3 azaki na ndako Christelle oyebiango te azalaki wana balakise makamnyo so ba expliquer makamnyo so ndenge leki cousin ou te ki Bordeaux et puis cousin wana fo batu ba yeba ke Christelle a yebi kaka tant J3 kufi. Pendant J3 il était vivant, Christelle a yebaki cousin wanate. Et puis voilà. Et dérange kayo poto suka na biso awa biso sanga ka mbodi ya suka te poto kabona parce que abenga on bordure ya suka poyo ozamuta ba filme. Et dérange kayo koloba ke madame Yozana ye mwasi na yo mère na biso azali ex ya frère Mbuta ya pesa mon passage oboto la frère Mbuta mwasi tandis bazaki na ba matata nan ba beba na ki biente yo po yé na vitesse nzela maimba moko batu ba oswana nanu mais yo récupérer mère frère Mbuta lelo ko lela na ko lela matanga na matanga magem tabeta pesa mon passage et monsieur Sili tous MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service.